Bandeko mbote bisika no sobosali boso landanga ngandi kuna bino simo poso lobito mobala pembiti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bokulia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma keba nyoka akoswa yo ndakala melingando mibalo bakabaka te suka batika la bango moko ngana mbwa rouge keba nyoka akoswa ebele bela te bolia bongo keba nyoka akoswa bino libanga gologota camion munene nga nzeta moselu nga wana naza netre soki naza te kureza la kate bo tuta na phase la bolelo sona ndonge bandeko mbote bisika no sobozali bozolanda nga ngande kuna bino simo poso lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo nelengi nga wana napesi bino mbote vraiment nzamba lola pambola bino apesa bino elingi motema na bino grâce na eza na bino kimia etambula na bino pe mawana ye eza na bino amen bana mama na ye to solo ya lisolo oye yandiko na biso ka ya concert ya ndiko na biso ya nani Koffi Olomide ya Antoine motema masi ndindel ndenge kama kambu ezoleka de ba yeko benga bakomo benga ba Egyptien ba noir yango na yeko lubango wana bandeko biso no sona bango to utaka na nini Egypte na bato na bandeko na biso na to utaka na bango na Egypte pa pharaon biso msusi to bima na biso to kena na Jerusalem mbokelaka toyebani bango batika na bango na Egypte kuna na pharaon nde ba omema vi na bango biso pe to kuma na Jerusalem mbokelaka mboka Moïse bimisaka biso bazwaka biso na bato misu bamema biso na ndenge ezokendele omoni likambo ya Antoine nga wana wazo banoka bakeina noka bakelia likambo ya concert ya Koffi Olomide ezala makambo ebele ya Antoine bamisu bazoloba ote producteur abandoko tala soki sindindel nani Koffi kande sala beteli Koffi yango wana bakabwani wana selo bato nana zalaki témoin toyebite mais bamisu bazoloba pe côté ya nani côté ba pharaon kuna côté ya Egypte côté ba papa bakeina kuna bango mutu pe susu baza auteur ya makambo wana babenga bango ba main noire ngana yeko loba sikoyo babenga bango ba main noire pona nini omoni bango baza ba Egyptien pharaon kuna pharaon eza eloko moko boye mutaza na source makambo yango azali bango ba Egyptien neti papa keina akoko zala amoni me mutu amemi likambo aza mutu mususu bana mabo yokelanga lelo so babenga bango ba main noire parce que omoni eloko nini na yeko loba lelo pona bango kuna ba Egyptien bango ba pharaon batikala na Egypte biso to bima na biso omoni eloko nini soki baobenga bazoloba pona bino ba Egyptien ba pharaon nani ba Egyptien pardon bata pharaon kuna bango ba pharaon eza na sens que eloko mususu bazomona bino parce que batu misu basala ba signe na bino batu misu bazomona comportement na bino ba misusu bazomona ke eloko yo ekoleka te po mutu boyaza parce que batu nyonso bazali bazo estimer bino pona ni il faut retourner parce que bako estimer bino pe au monde ça lango bino te bako estimer pe bino pe eza bino ozomona eloko na confirmer te nazo pesa bino analyse ndenge zala parce que toko zala biso nyonso disent mais bazo tia bino loboko c'est qu'il y avait quelque chose même bino boyebi likambu te lokola déjà si bo bima na kombo moko mabe mutu po ndima bino eza moi passe nazo pesa bino eza moi passe parce que eloko mususu ezali ba lobby na bino bo batu misu bazomela bino mbondo te eza bango te mais batu bazomela mbondo te ba misu bazo appuyer yango c'est qu'il y avait quelque chose mais ndenge batu ndenge nga nazo kendele bana mama na meli mbondo te ponde bo benga bo ba main noire wana na meli mbondo te pona
kota papa keina kuna pa ya ba égyptien pa ba pharaon na meleli bango mbondo te yaya eko sape mona msusu bango bango ya bato ya msupe ba yebi likambo te na lobi te ke ezaya solo ke ba yebi na lobi ba koki si muntu bato batanga ba yebi ke si c'est conditionnel eza te ke eza si ekoki kozala yango na lingala biso tozwa ngolo kotanga mo si ekoko sala conditionnel eza obligatoire eza te ke ya solo na lobi parce que eloko mususu biso tozo kanisa ya mususu eza pe kote mususu ya mususu pe eza kote mususu bango bakosala pe na mwa pourcentage na bango mais pourcentage ya makasi ya mususu eza kote mususu omoni mutu akoloba na mutu akosala action balandaka nde mutu asali action parce que lelo soki concerne de ba oloba bo otanga ba kombo ba bengi ba ba mendo parce que eloko musupe bazo loba na bino ba égyptien parce que bazo mona subo batu nyonso bazo o te côté pe ya ndiko na biso abetaki kuna faire gola bo sala ki même chose ozo mona ndie makambo rezo kende mais siko ya mususu bino musubo sana bino musuka ako botalaki boyoki mais siko omoni muto déjà talaki na muto aye ko confirmer ba ko sangisa bino nyonso ata ya musu yo yebino likamto yoka kikaka bakotia bino kana liste la bino nyonso bosala ki mabe omoni eloko nde nazo kende parce que likambo ya concert ya nani ya Antoine eza makambo ebele ya nakati makambo ze belé ba égyptien karaté ba égyptien bato ya musu ba yebi pe nanu te mais soki ba yebi concert la bango yebi parce que mutu be lisusu akoko sana makambo esika pe tobalela makambo pe ze belé et pas ya nani mwasa loti Sara oya babaki kotala simate lukoso elekaka okoma mungwa ngo pe yango wana lelo to koma kosela ngo mungwa basenzi bakate na bato banzolo ya msoso bela lukika wana mungwa basenzi mamundele ya mswe pa mamundele tokola bape mamundele pa sana kati wana bozo kende bungu binu budide mamundele pa koko sana kati Sara mwasa loti mwasa makambo mwasa panza mboka ye wana nyosa azongela kaka azongela bomengo po batu bisuba kolia azonga mungo babi mungu ana soko simio maboko zikio to bimi makwanza po mona ka biloko ya mabe lala odeti nzongo yanda ekenda abongo na sense wana ya msuto solo bakana ba nani kuna na ba égyptien pa makuna na ba pharaon likambo sope ko sa pa Sara mwasa Lot tala na ngope malamu parce que makambo so bimo mwasa Lot aloba mwa Sara lobaki ako sukisa nani papa nani akusukisa kofiti na suka mamundele ndenga lobaki Sara parce que eloko musu ifo botala pedie biso tokoko loba peke ba égyptien po ba égyptien si ba bima na bango na ndenga mabe ba bima pe réputation bima ya mabe talaka ba boya biso bata bana nani to bima na Egypte poto ke na Israël tande ba boyaka si to eko bima biso to koma na biso libre bango batikala ko régner na vie to yebani bien na bango de bazala to yebani to fana ke na bango sika moko sikonga na biso loka si to bima na biso to koma na Jérusalem to saka suna problème li selon pe yango to solola ki na kitabas meso kitabas o ezana na kasavu sayo birmani kuna na 130 ye kuta baki ide na ngesa ye kuna pesa ta babilamba pona epa nani via toi na pesa ba musicien ba betanga bitinda ka na ngai ngana koluka via toi na pesa ba musicien ba o ba roya li sutenga bitinda ka mususu yo o te soki pesa li mwa koluka nani soki be didiston po atuna eso ko définir na bilamba ngabi nasala ngana nimero kuna te so ngo luka ka ko kozwai okubenga ye lala ebele te bokulia bongo hérité wata soso lembe ekenda bongo eloko zo buma mboka yango wana tokoko yina na bandeko na biso oyo yanga bandeko na biso na tenano parce que toza na ba preuve vraiment ya 100% te toza na ba preuve oyo zo la vraiment que oyo te lelo so concert ya Antoine beti te ezali ba égyptien toni te toza na ba preuve tozo tatone parce que déjà ba yebi bino ke bosaka na makambo wana mais siko preuve ezate baso sana to le bapeli kamoko pe to sala moi
Tous la paix moi parce que bon biso nous to ba congolais to binde to solo la to koki ko loba mais to zana no ba preuve za makasi nanu zate mais ba preuve obiso to solo ba kaka to raisonner kaka ndengo wana mais mutu ba ko zala na likambo wana e ko zape Sara mutu na débat wana mamunde ayebi yango bien siko makamse zo bimakapa ya banani kuna ba Égyptien kuna ne pas pharaon ote pharaon mutu basala ki boy yam se pas papa ba Keina pe msutu ba sana bongo yam supe na likambo na makasite est-ce que ndenge nga na yebeli papa Keina akokwesa maf kofi na yebite motema mutu yana melele mbondote po mutu azana ye mutu papa na Keina akende pona akende koloba ke ba pesa ba visa te pona kofi déjà za légende moko ayebana asala kombo ba koboya kopesa ba pass visa na ndenge ni kotono moni yana telemeni mwa na fande ki mwa mingi na pesi papa nani bango kuna ba pharaon raison te ba Égyptien na pesi na bon na sotala nanu gabi tina niveau papa na Keina koloba ke o ba pesa kofi visa te ya azana mabe na ye azape na malamu wana mutu na yebiye fali papa Keina na yebiye lelo msundeke koma na ngoboye eza na ngomokili tokuta na tokoso mais ke akota ti au profondeur aloba ke ote ba msuba bio ba preuve msusu e ute pa na bangu batindaki kuna ya na yebi mwa mbali wana na yebite po mutu achangeaka est-ce que po akoma na ni yaya ayebi pe de bien fait ya Kofi Olomide yaya azazoba te kote muso ko kofanda bi lelo pona koma papa ba Keina boy papa na mutasala nga bon vie wana akokoma pe na niveau wana akoma ti yaya ngaso na oloba likambu na service eloko na zotelema c'est que mabeza ko eza côté belé to tika na ko telemina papa ba Keina to ndani bango kuna ba Égyptien ba Égyptien to telema nanu to tala na pe kota Sara moi salote makamuni ko bima kuna la nati lokole la mida France hebelebe la tete ko lia bongo Ibratopiana zala yona omba lipasa zala ekinda bongo na sansola ya ndinga na lobi soki na lobi mabe bolimbisanga mais na za vraiment na kati vraiment ya nini na te parce que tozoyeba te azana mabe na ye mais azape na malamu za mutu toko lo bate mutu tant na moni likamonga bi tant ba tozo solo la tozo partager eza moi passeport tozo a conclusion pour na nini est-ce que ye papa na Keina azanani po alobake Kofi robeta te na yebite azanani po kanga Kofi so visa te to yebite azanani po loba ye oya lobi ko tika na yebite parce que yaya muto asalo malamu komeka kuzungisi mabete ekanga ba bénédiction bele atayi mo ndike papa Keina za wana bango kuna ba Égyptien ba na pharaon ba yebike ayebi ye moko pe wana ke lelo songa na komi boye papa na mutasala mwani koto wana to zala pe to tala kote nyonso to tala pe mabe na ye to tala pe mwa malamu na ye azala malamu ne mabe pe zali na lobite kazaka na malamu azaka na mabete asapi na mwa malamu koto wana ya Kofi na vandi bandeko to tala na pe mamundele bana mamanga na moteme zo beta kote wana to tala pe suna mamundele makambu se bele tolo bakaka ote to telemila kaka nani te to tala pe kota mamundele Sara moi salote wa koma ki muwa na lukosa biloko to tala na po bangunde so utaka bakote ka ba Egypte wana biso to bimana biso to bimana Egypte ko na biso na Jerusalem bango batika na ndenge bakuma ko renier na bango kuna na ndenge na bango ya wanga na solo so na lobi mabe bolimbisa mais totala na bara mama to mila to ke na vitesse au moins peut te réponse à bien o to so kanisa ya msu eza nango o to so kanisa ya msu eza nango pe bongo te ya solo bana mama na lobi te ke papa ba ngam na zolo ba noka ba Keina noka ba kelia ipupa na zolo ba parce que na yedi mutu wana bien pour comme na niveau aloba likamba Kofi alors loba ne mais ya ba côté msu moko il faut tal les bienfaits mutu wana pe esalaka
elobela yo lelo ate lelo pe songa na komi bo eza pona yaya wana loba mutu okoma kaka loba sa motema mabe ovoma baloba ke motema mabe ya libanga te azala mabe na ye asa pe tonde na bakamune azalaka me asa pe na mwa malamu na ye nga naza net naza na au milieu du village naza te parti pris ya papa na bakeina bango kuna bate baegyptien to na côté ya Jérusalem naza na katika il faut to sambela po na Egypte koma mboko esengo ndenge Jérusalem ekoma yango tozokende bo nga pa na ngai na moni na lifoto tala malamu ya to tsande kona biso na to hero yina ndeko na biso makasi pa omona pe likambo za ndengo wana te to hero yina pa ke ina makasi parce que ça yina ni siko to tala nandu to pese siko ko yinango est-ce que oyo balobaki za ya solo to za mwana ba preuve po ezala pe moi stable parce que to ko isoler yete ya msipeza bongo te aza ndeko na biso akotikala ndeko na biso mabeza la rape to bongisaka ya msupe mona ya msuyete botana na pa mamundele nani Sara mosa ya nani ya Loti oakomaka mungwa ikoko sa pe makambo zebele butu malamu